ne to ba bali kolo ba comme Éthiopie na si ba comme 19h est sur la 4h c'est comme 17h sur la 4h pour Éthiopie 17h d'abord 18h 17h ba comme Éthiopie après ba zu vol na bango banani Moussa Kindingu Marcaouz Yailous Vanessa Virginie baké poto lelo mercredi le 8 mai nde baké poto pour un concert oza na Suisse alors bate belé balobi poto pe ya mafinga nenge bolobele na bandeko mususu ya kawana bakende poto mafinga bango pe balobi poto ya mafinga ozo jijango ndenge nini nde ba Moussa Kindingu na lité ya kanda bakepe poto balobi poto ya mafinga poto ya mafinga bango wi ezaki mafinga po même na poto bande ko finga Moussa Kindingu na lité ya kanda bake poto ya musana bango basalaki musalo to salaka basalaki promotion ya Adidas Arena et c'est un qui poto bake za ya Suisse te Baké poto bon na concert à Suisse bien sûr. Baké poto fait bas en Adidas. Et là qui n'est pas parti bateau bon en Adidas Arena baza bateau bon en Genève bazali. Et ça que bango oui te bazoka refus te mais bazoka visa te. Bazoka visa te Virginie Manganga BG Blaise Polo Gouffre le Gaulois Litéa Mouze Vanessa Ilunga Marcaouz bazoka visa te. Et ça là après concert de bazui visa bango 7 gouv nda zuite bazui visa bango 7 et sengi bakende ne bakei basala ki campagne na bango to mona nani lité akanda atambola asala be émission aleka aloba pona mambo etala ki Adidas Arena Mouze même ciao asala ba atambola asala ba démonstration alobela Adidas Arena donc le quoi esenga ki Virginie Kout na parlons même pas le quoi esenga ki ke bazala barata ki voyage Adidas après visa ko ekobima après voyage après concert et ça ki ba kende ba keza ngo poto mafinga te poko fingo batu wana ba finga na oyo bango musée voir même Litéa ba sali ba bandima ba faire na stade de Martyr ba oba fingi wa banda finga faire quand donc moi différence c'est ça que barata ki poto ya Adidas de ba ke poto pour ba chijan ba bi musée a fingi trop lité a kanda fingi trop a kotiti na ba vie privée ya ba artiste musicien belé le lope faire rigola a memi na poto a même bon na c'est lité a kanda so bandi ko finga abanzo finga lelo te azaka pas fali ma finga ka ah oui abande ko azaka pas fali ma finga faire pourquoi pas lobaki tant quoi comme ngambo azo finga ngambo wana comme problème ba supporter pour azala warion a finga préféré tine babora ka soki na podium lelo o akoma golo yamba bimisele bambeba tant azala kuna a finga fere bambebe bimaka te babimisela ka bambeba te en tout cas batika makamba sala nango ke soki mutu aza kuna ko finga eza lisumu te so mutu akomi nde kote musu ko finga komi lisumu donc kuna pe afinga préféré donc a pe so a finga bon ba supporter pour biso peut supporter quand on finga kuna bon peut pas supporter voilà alors départ il y a ba musée au mone onde ni po bato belé ba lo baké poto moko vidéo ezalité baké poto moko ba photo ezalité ba bengsi ba journaliste te poto ya kobanga na ebité yozo jijande ni po to bi ke ba musicien na biso na tango akala Weranson soko même ba musicien na poto au senti penda ke ba vidéo ezali faut ba sala ba commentaire na bango même Jubin Piana même tomona ki on bandeko na biso ya ba musicien pe ya fali pour pas tomona ki bandeko belé ba kenda poto ba sala mais ba to bazo comprendre te côté ya faire rigola Marcaouz Ilunga Moussa Kindingu lité ya kanda Virginie Manganga ba te belé même ba Vanessa basali même ba vidéo te sko poto ngo ya okende ya kobanga bongo eza pona nini premièrement biso ça mamde moté mais on va apprendre que ba vidéo eza Moussa ko to la live mbaki na Marcaouz bongo tout naza ba photo ba Virginie Manganga ba sala na kati avion bo posa kama tana libanda toza biso mo changer makambo donc toza ndenge moko te o bon ba sala biso to sala te donc ba c'est destin et ko to surprise ezaka ba komi na bango déjà ba ngana sala bango na forme wana ba ngana bango te ezala ba ko filmer bango to sala ngo petro ko le ba wera ba sala ba jibe ba sala to ko sinaka ko sala ngo to ki po ke poto na biso ke pe poto ngo yo zongi o sali o filmer pete ça ele o mortin to ba lingaki ezala bongo bon bangani papa on a visa na mboko on a visa na passeport bon peut se réseau nini donc babanga na bango eloko te ezaka ke non balinga poto ngo ezala bongo
bafilme te eloko te bakende nde bakei c'est tout na nde toyebeli muzeki ndingu mpena balite ya kanda bato ya monoko bazodefendre faire egola kokende na bango poto ekoza ata mosusu mpe bajournaliste bazali basali mpe mo bainterview na bakaribu banini seke bakende na bango bamisu bakende na bango na national kuna babatami misu bakei bobe ndenge nini bazalaki mpenza na aéroport juste bamona ye bango de un muza aussi na baproblème ya baprison mambutu tutu mutu moko nde azalaki ozala esubongo takomi discrète donc mambande kosala osala esubongo te makambo tolamuka tokola makambo échange manganga to voyagera na ye trop toke ba Dubai na ye toke ba Chine na ye yeso voyage alinga kutu vidéo te kama saki ba vidéo makasi ngaku masaki ba vidéo na makasi mo na publier donc mutu mtana ndenge na ye ngalinga suna voyage na ngande na ko na rapport anji faut na filmer ba ba na rapport anji la on sa voyage moko sentinga na voyage ba voyage nango ye bien banda ngo ndena ye kunde ndo mana ndako cha photo ndena si na avion china kiti na cha photo mutu mususu alinga na ete DG même DG po pendo avanda bando sa ba vidéo na aéroport zo voyageur loba akoka na ko sala ngote. Depuis le début, il m'a tenu la main. C'est à cette promesse que je me suis accroché et j'ai pu tenir ferme. J'ai traversé la mer. Elle ne m'a pas submergé. J'ai traversé le feu. Il ne m'a pas brûlé. Aujourd'hui, je témoigne qu'il m'a accompagné tout au long du chemin. Et je suis finalement arrivé à ces stades de ma carrière. Moïse Billet au Stade des Martyrs le dimanche 19 mai 2024. Tickets disponibles dans les agences Rebank et Illico Store. Bienvenue chez Grâce Beauté Cosmétique Paris. L'architecte par excellence de votre peau. Nous montons en dimension au travail de définition pour la ligne cosmétique originale de votre produit beauté de Grâce Cosmétique Paris. Nous vous proposons la nouvelle collection automne-hiver de groupe A, B, C. Et contactez-nous au 06 23 22 73. Vous trouverez tous les produits beauté et la nouvelle collection automne-hiver. Grâce Beauté Cosmétique Paris, l'architecte de votre peau. Cette fois-ci, je vous invite à l'Adidas Arena. Enfin, l'homme de la danse, Fimbu Chicotte, Félix Wazekwa, en concert à l'Adidas Arena, avec un spectacle dont lui seul détient le secret. Il est considéré comme le roi du spectacle musical sur la scène congolaise et africaine. Depuis son dernier concert à l'Olympia et au Zénith de Paris, le monstre d'amour, Félix Wazekwa, donne rendez-vous aux inconditionnels de la rumba congolaise et du ndombolo le 1er juin 2024 à l'Adidas Arena pour un concert spectacle de légende. Vous déjà Yako Sepela. Restaurant Paradis Secret, restaurant aux spécialités africaines, en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici c'est la compétence. Non, on laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, tabac, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yamboka Nabiso, chez Chiquito, au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis.
avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc., etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité, venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise party et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou paradis secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret. Chez Chiquito, Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On est sur la Bissona, Elenga Congo TV, Martin Engi, double vitesse à fusée, ensemble Nasiba Sele, Mama Yaba Gauloise, ya Ferregola, Torosola Lelo, je crois Bolanda qui émission Yasuka Oyo, Ngai Martin Engi, double vitesse à fusée, Nasalaki, na pasteur Lité Akanda, émission ya au revoir. Kinshasa, au revoir, RDC, République démocratique du Congo. Donc, l'Elopé, Tozali, mercredi, le 8 mai. Donc, tous ça la émission ensemble, na Nasi Basele, Bango Bazana Kinshasa. Tout ça la émission, tout ça qui va valise, Nasi Azokende Poto, Nasi Azo Salabwe, ok, Nasi Pe, à Kende va place Misusu Maelelo, à Kouebi Sabiso. Pourquoi? Ba communicateur ya faire egola bato ba lobela faire egola tolo ba pena ke gouve les gaulois bogard de la presse ba Nasi Basele ba héritier Ibula ba fiston frappe ba te belé baza o ba lobela faire egola ba kei potote même double Adidas Arena to tika lo mona bangote même na Genève o ezali le 15 juin to moni bango pe bazo kendeka ate mais information tozo pesa bino est vrai. Lelo toza mercredi, le 8 mai, Pasteur Lité Akanda, Mouzé Kindingu, Marc Aouze, Yailous Ilunga, Virginie, Bango tout, na Vanessa, Bakei Poto Lelo Tozoloba, mercredi le 8 mai. Donc, Bakei Poto Lelo, Yango Moni, Torolobe la Pena, donc, na DG Polo, Bango tout Bakei Poto Lelo. Mais bateau tout, ba communicateur n'y a sa fait rigola. Oh, tu es que Balobe la faire. Yakala ti lelo tomoni ba en place ba keite mais ba tunyo so babi ke Mouzé Kindingu na Lité Akanda ba soutenir qui fait rigola kaka pour un concert ya Stade de Martyr mais bateau baza proche ya ferre ba lobela faire à part Virginie nde tomoni akei poto lelo alors torosolana na Sibasele po et sepelisa Freddy Ndongala Irlandais flat hotel les Irlandais na Kitambo Vélodrome arrêt Chanik pour na ba séjour na bino na Pesio mbote place aux Ali merci peu na Patrick de Panama moto mbongo azara moko na niveau à Paris Patrick de Panama Boimbo papa na China moto a respecter la parole na Pesio bambote place aux Ali merci vraiment na bandeko nyoso bota la biso émission spéciale na Nasi Basele pourquoi batiki bango même na Genève ba keite ba communicateur nyoso faire rigola bazana Kinshasa mais batu ba kepoto ezara Mouzé Kindingu na Lité Akanda na Virginie Manganga merci vraiment Nasi Basele bonjour. Bonjour, double vitesse à fusée, Martin Engi. La Kenoshoa. Donc, yo moku no te téléphone ko panzana awa, na ba appel à bato en tout cas, to mo ke bat balinga biso. Mbote na yo, mbote na balanzi elenga Congo, mbote ya bato nyoso bota biso depuis partout. Mbote na papa na biso, je suis de Nyans Ferrego là et mbote na bato maman Odette Chibambe femme d'affaires na pesi mbote, na pesi mbote na Dadi, na Berado, na pesi mbote na ngana et Ananga Yannick Ndou déclaré international pourquoi pas notre maman Silia Aigle jaune moi c'est à papa avait fait rigoler moi soit c'est respectable le kabasi tout la PC Bambo Tebele. Voilà merci donc tozo solara pour na bande qu'on a biso oyo ezala ki ba okende potote ba okende te Lité Akanda faire à finir 12 Mouzé Kindingu Makaouza Ilunga ba Virginie lelo tozo loba toza mercredi le 8 mai 2024 oh déjà bazali kolo donc bazo kende déjà na niveau ya poto pour na concert au eza le 15 juin na niveau ya Suisse na Genève ne ba communicateur à faire rigola parce que belé bango tout batika na Kinshasa ba keite mais na mission oyo
tokosola peli solo ya déclaration ndenge ba signaler surtout pour na ba journaliste ba chaîne ebele oza niveau à Kinshasa pe ya poto ba soutenir qui faire na double Adidas Arena pour na ba image mais lelo toza bloqué parmi ba chaîne oyo ba tsaki ba image ya faire ego la ba journaliste ba sepela ki na ngote nasi basele. Alors, boni ba sangwa faire ego là. Déjà faire ego là dans Kinshasa. Oui. Donc ba secret za ressuscité faire ego là dans Kinshasa. Na ebité message européen ça na bande ko nyonso bazo zela po ba concert ya Arena de jeux les kaki ya Adidas. To komisiko pour komisiko ko préparer pour na Genève. Merci beaucoup les ports qui depuis hier à la Kin Awa. Donc Adidas double Adidas et les kaki. Donc to c'est la Genève le 15 avril oyo. Et on to concert toujours ko benga batu obo se présenter qui na Adidas Arena boya pe na Genève o tout bozwa kité tout boyoka kité boyoka na Genève et ça trois concerts différents. Il y a le 20 qui Moussousou, il y a le 21 qui Moussousou, il y a le 15 Oyopé et ça peut concert Moussousou. En tout cas on se baninga affaire tout kutana wana le 15 juin au na Genève bon ça a décidé au tout na bi ke boka première partie au ba jonso ba tikala ki concert moko mutoye mbaboyoka ba musicien ba yembi ba musicien ba vocal na bango félicitations à l'Alliance Nationale na biso à sakani nango donc ezali concept félicitations ba invité nyonso particulièrement Kofi Olomide Barbara en tout cas félicitations à bango le 20 baya ba surprise ou le 15 baya ba surprise ou les cas qui y a le 20 le 21 et ezali. Voilà, merci Nononzaou, frappe encore 5 fois par an belge, OEP, Azota Labiso, merci Naya Willy Mouchen, code mondial, Balobi Moutambon, Willy Mouchen, na PCOP, Bambote place aux Ali, pourquoi pas na Balobi Freddy Ndonga là déjà dans le Belaki, Jimmy Chimanga, porte la chapelle, Paris-Bruxelles, solution chez Jimmy Chimanga. Nasi Basele, Lité Akanda Kepoto, Pasteur Lité Akanda Kepoto. Après qu'on soutenir faire ego là, na stade de martyr, Moussa Kindingu, Marc Aouz, Yailous, Vanessa, Virginie, Baké Poto Lelo, mercredi le 8 mai. Nde Baké Poto pour un concert Oeza na Suisse. Alors, Bate Belé, Balobi Poto pe à ma finga. Nenge bolobele na bandeko mususu ya kawana bakene poto mafinga bango pe balobi poto ya mafinga ozo jijango ndenge nini nde ba Muzeki Ndingu na lite ya kanda bakepe poto balobi poto ya mafinga poto ya mafinga bango wi ezaki mafinga po même na poto bande ko finga Muzeki Ndingu na lite ya kanda bakepe poto ya msana bango basalaki musolo to salaka basalaki promotion ya Adidas Arena et sengaki poto bakeza ya Suisse te. Baké Poto, bon, on a concert à Suisse, bien sûr. Baké Poto fait base en Adidas. Et là, il y a une partie bateau, bon, en Adidas, Arena, Baza, bateau, bon, en Genève, Bazali. Et ça, que Bango, oui, tu bazoka refi, mais bazoka visate. Bazoka visate, Virginie Manganga, BG Blaise Polo, Gouffre le Gaulois, Litéa, Musée, Vanessa, Ilunga, Marcaouz, bazoka visate. Et ça, là, après, concert de bazui visa bango 7 groupe ndazuite bazui visa bango 7 et sengi bakende ne bakei basala ki campagne na bango to mona nani lité akanda atambola asala be émission aleka aloba pona mambo etala ki Adidas Arena musée même cha chao asala ba atambola asala ba démonstration alobela Adidas Arena. Donc le quoi esenga ki Virginie Kout n'en parlons même pas. Le quoi esenga ki bazala barata ki voyage Adidas après visa ko bima après voyage après concert et ça ki ba kende ba keza ngo poto ma finga te poko fingo batu wana ba finga na oyo bango musée voire même Litéa ba sali ba bandima ba faire na stade de martyr ba o ba fingi wa banda o finga faire quand donc moi différence c'est ça et ça que barata ki poto ya Adidas de ba ke poto pour ba chijan ba musée a fingi trop lité akanda fingi trop à côté na ba vie privée ya artiste musicien belé le lope faire ego là a mimi na poto a même bon na c'est lité akanda so bandi ko finga abanzo finga le loté ala ke pas fali ma finga ka ah oui abande ko ala ke pas fali ma finga faire pourquoi pas balobaki tant quoi comme ngambo azo finga ngambo wana comme problème ba supporter pour azala warion a finga préféré tini ba boka soki na podium lelo o akoma golo yamba bimisele bambeba tant azala kuna a finga faire bambebe bimaka te
babimisela ke bambe bate en tout cas batika makambo bazala nango ke soki mutu aza kuna kofinga eza lisumu te so mutu akomi nde kote mosusu kofinga ekomi lisumu donc kuna mpe afinga ape fere donc ape so aofinga bango basupporte pour biso mpe tosupportaka ntango afingaka kuna bango mpe basupporte. Voilà, alors départ ya bamusée omoni yango ndeni mpo bato ebele balobaki bake poto moko video ezali te bake poto moko bafoto ezali te babengisi bajournaliste te poto ya kobanga nayebi te yo ozojuge ndeni mpo toyebi ke bamusicien na biso na ntango ya kala weranson soko omemba bamusicien na poto osenti mpenza ke bavideo ezali fo basala bacommentaire na bango même jube mpiana même tomonaki on bandeko na biso ya bamusicien mpe ya fali pupa tomonaki bandeko ebele bakendaka poto basalaka mais bato bazocomprendre te côté ya Ferregola Mark House Ilunga Muzeki Ndingu Lité ya Kanda Virginie Manganga bato ebele me Vanessa basali même ba vidéo te sko poto ngo ya okende ya kobanga bongo eza pona nini. Premièrement biso sama mde mote mais on apprendre que ba vidéo eza musée ko sur la live mbaki na makauze bongo tout naza ba photo ba vuji manganga ba sala na kati avion na kati avion bo posa kama tana libanda toza biso to mo changer makambo donc toza ndenge moko te o bongo ba sala biso to sala te donc ba se destin e ko to surprise ezaka ba komi na bango déjà ba ngai sala bango na forme wana ba ngai na bango te ezala ba ko filmer bango to sala ngo petro o le bemba wera ba sala ba jibe ba sala to continue ka ko sala ngo to ki po ke poto na biso ke pe poto ngo yo zongi o sali o filmer pete ça ele o morte to ba lingaki ezala bongo bon bangani papa on a visa on a mboko on a visa on a passeport bon peut se réseau nini donc babanga na bango eloko te ezaka ke non balinga poto ngo ezala bongo ba filmer te eloko te ba kendende ba keise tout na ne to beli Muzeki Ndingu pena balite ya Kanda bato ya munoko bazo défendre Ferregola koke na bango poto et quand on attend super ba journaliste basali basali pe mo ba interview na ba karibu banini c'est que ba kena na bomba misu ba kena na national kuna ba batami misu ba ke bo bendenge ni eh bazali ki penza na aéroport juste ba mona bango de un musée aussi na ba problème ba prison ma mbutu tout a mutu mo ndaza ko za su bon to mi discrète donc mambane ko ça ça su bongo te makam to la mkato ko mambe changer manganga to voyager na trop to ke ba Dubai na to ke ba Chine na yeso voyage alinga ku to vidéo te comme ça ki ba bien makasi ngaku masaki ba bien makasi mo na publier donc muto mtana ndenge na ngalinga suna voyager na ngande na ko na aéroport anji faut na filmer ba na aéroport anji la ça voyage moko sentinga na voyager ba voyage nango yé bien banda ngo ndena yé ku ndeko ndoma na ndako ya chara photo ndena sina avion china kiti na chara photo mutu mususu alinga na ete DG même DG po penzo vendre bando sa ba vidéo na aéroport zo voyageur loba a ko kana ko sala ngote donc ba mo balinga ki ezala nango bongo eza te po banga nani eza po visa so bangi banga ndé ambassade visa zo maté ba na caché na ba na visa na bango ba banga ni voilà ba banga ni alors tolongo la Virginie tolongo la ba Mark House tolongo la ba Ilunga ye Ilus tolongo la pe ba DG Polo tolongo la pe Vanessa po bango baza ba membre ya orchestre alors bino boza ba communicateur ya Ferregola na musala nyoso bo sala depuis kala Ferregola a memi bino te boke des concerts betami double Adidas Arena na Genève peso beta mali 15 mais ba fini bino tout tolo ba 12 a wengende zalara ba beti bino ba 12 gouver les Gaulois bato banda ko zela ba yoka da gouver okende poto gouver raté même oyo ba Muzeki Ndingu na balite ya Kanda bakei les boga kutu kolobate yo moko za awa na si basele kolobate toko ramuna na TV toke kuna Fiston frappe kolobate héritier boule kolobate bandeko ba trésor kolobate boza tellement belé o bolobela Ferregola mais ata mutu moko te ba tchena mu Congo bakangi ateli puta ndeti bébé po ba meme na poto alors eza problème nini eza wana Martin to sika mdatana so ya likambo po telefone ba telefone nangi ki ko panza na lembi ba appel yesa la soni te sonyani mutu ya mutu azwa par na ye penza donc po so bela bocha bena ba page mutu ya mutu azwa ba gloria zwa pela tsa na Congo énergie et que de partout page na somo na linga mingi bona bosa ni kombo Congo et kimi ba communicateur nyoso Ferregola batika na kin par na bino po na lembi appel voilà moi personnellement na sali kozala communicatrice ya Ferry na kata mouvement so na sali mukeza 8 ans mais kozala pire pecha les padres eza ya banda lelote banda lelote donc to umeli na kopo to na Ferry
biso to sala ba promotion ba 3 minutes to sala promotion ba Casino de Paris to sala ba promotion il y a ba Stade de Martyrs to sala promotion ba Regarde-moi il y a ba album belé donc to sala biso naka ba album ba bando faire on boka na ba concert nini banda kala na ba album nini sur le Stade de Martyrs te tant to yé pas ferré to yo luka voyage te moi personnellement j'ai avantage mususu auto zo apembe na ferré oyo peut-être bana ye pas bato baso ba avantage wante na kombo na ye peut-être ba profiter kaka na mbongo to kokipe ya papa ndaki pa bana ye to voyage a oke bena place monga attendre aéroport na biso njid awa tala ba golo ba fait ngamba bato sombelanga go passe combien aza golwa okende Dubai ok Turquie muto golwa oso ba bato ba sunga na facilité pour ni pour oza golwa donc peut-être faire encore sunga oui to ebike musique ezalaka retour à mutuka voyage bacha bon na moto mais to bossa na kana senango et na ba relation oyo to lonaka na ba comme artiste oyo e sauvera biso oyo ko loba même pas voyage o ba voyager da voyage à Paris faire go za ba concert ebele ataki concert ya Paris to na concert ya Genève to na concert msu no loba nante elena ba leki na acheter ba leki ba yesima na makambo pa ete to zalaka bazali biso to zali donc faire go landa zawana attaque déjà classement naï to ebaki bien concert oyo ba communicateur o bozala ezala Gouv le Gaulois ezala musée kindingu ezala lité ya kanda ezala fushi manganga na Paris na ndenge sko ya Paris fini Gouv na ndenge Paris bon Gouv le Gaulois bon kate bon mo Gouv azolela fort azolela na chambre oh Gouv akangi porte to na liputa na bandal to meli na ko c'est la Gouv maram na ba Freddy bokulaka to meli na code mikolo ku ba le va na kini boyana to za na concert à Genève peut-être ngape na concert à Genève boyebi ba sele yo comme to ko c'est pas ngam to matala ba sele za nga vuji manga te aboyara donc ngape ndo yo ko tika na aéroport peut-être Gouv peut-être pe nani ya peut-être na confirmer oté donc faire à Kabola qui ana ba nebela Kabola qui o baza na Paris baza boy o bake bazu ba visa nde na retard fait bazo avant le 20 le 21 bazu après le 20 le 21 mais le go est 50 ba pesa bango visa ba pesi bango bato ba kanisa te ko kende oui lité ya na musée ba ekop na bango ba ye sima ba ye na Stade de Martyrs on accepte nous on a fait de 8 ans de 9 ans ba communicateur à faire rigole té ba soutenara à faire rigole problème té ba kei potobino ça il ba 9 ans ba 8 ans et pas faire rigole mais ce qu'on a bénéficié musée na lité na ba bénéficier dans côté oui ba bénéficier na voyage yo na l'extra 2 mois te c'est que na mat avion donc pour tous on le roi ao tous ça donne bande tous ça 12 tous ça 4 8 bana poto na bena bato bana poto benga allo ba se tshela ngata kamart tshela ngata boy pour tous ça fin du monde te oui eza mata na tant que biso bata TV photo tshaka makolo donc eza fin du monde te muzina kindingu bakangi ba poto affaire été faire eza début ya commencement il a vie à faire au luka ki ekoma ya world yango ekomi donc boko les début à faire eza débit ya ba poto o zo mema bato po ba poto ezali to na ba Belgique to na ba Espagne to na ba Suisse o eza soki combien de Suisse to zo nga su Canada to na Londres to na ba poto ebele ko kenda musée na lité ya eza te ki omte kanga ba poto pe e ko changer biso parole te e ko longa biso ba Gaulois te nga ba benga wario mo abenga na pesi mbote wario mo abenga ta penza mutu penze pa fali tozo créer ka pour le babo bayoka eti bato pe bayebi ke mutu wana za ndeko nanga asalini abenga asekinga ando sekanga ezolemba moko asisa bina ngabi na sia muziki ba ko memyo nzela moko te lio kelelo ba ba kelelo lobe ekoza yo ya mbongo ngana lia na mamba faire lité ya no alia ngote lité ya ayi mamba faire concert à Stade presque ne bandeli presque na fin musée même bénéfice de bénéfice combien de fois yebi to kende pas faire bengi si biso 5 bokei bozu pas mi faire appel à 500 to zako de là combien de garantie le coût na reverser ka on la cost surprise combien de mariage le coût o faire bimisa pesi faire zo biso ko bana est-ce que c'est beaucoup ça ba golo beaucoup ça papa nyo so yebeza la oyo ko sa te ngako zo de taku ngai ba ibanga monga minerval na ko sa combien de fois eza bongo moi papa akenda na ngo est-ce que lelo ba sele so to rolanda bien nyoso zolo bezala ngo kitoko bino bo umeli bo bambiaka na yebike na mutema na bino ne bozabwe so bo fandi moi 5 personnes 6 kotonga ezanga te na tao balite ya kanda nde ba ke poto lelo na balite ya kanda nde ba ke lelo na muzeki ndingu
nayebi ke boza bato na caméra bokoloba boye mais somo ofando lingo lia fufu olia loso na ndimi te ekita penda po Martin comment qui est bino bozolobela faire regola batiki bino nyonso na ngambo akuna bakoseka bino po bango bakendaki ebele baye na nyimani ke ayo lokwa likaku nalite tofinga me nalito toloba non tofingaka te me mani ke lokwa likaku nje mutu ma ute nde sana tofingaka te toloba po esala mwa bien tomoni o apedo nani alerte soki alerte soki nani yango wana aye so nzele fongwa mi bien nga nalingi te tofingaka me nalingi nde toloba na fingi te naoloba eza bamani ke so moni na likaku différence ani ozwi o apede wana aye na moni na lipapa moko nga mona okina mawa mwana oyo nani azalaki pa ken na moni ofuta na kikuku mona répondre question te bango bawuti na so totikalaki baotema na biso na eloo te mpo tonyi bawuye bango ya na bango nyonso aboma libala ye mona so otali ekubuka kenda kombe de poto papa il y a des poteaux et des poteaux au moins bakenda poto fushi manganda lati au moins bakenda poto OK poto ne sengo moi nini moi bakenda na poto salité ba uti poto ba yeba na nini ba musala bakenda poto basala kyangu papa esa biso nisho ni fo esa biso sengo le padre amemi moko to mibale ya bato ba defendaki na ba concert ba ke na compte ya Paris na compte ya Suisse to beta ma solo te au moins na bato pe ba okende na kende ou pas je suis gauloise je resterai gauloise pe on a zoake pas faire au kanganga ngote mutoyo longolanga ngote il reste le meilleur faire ego la paix en memaka na bana ya bana ba communicateur na ye bo mona pe pour ta faire na condition te pour ta faire to vandaka tout droit au moins te muza vandi otengama to pe c'est le morote poto ke poto pour ta faire au moins te mutu moko afuka mini ba fuka melarai donc pour ta faire ba ke poto ya normal pe to ko kende poto ya normal to pe sa to ke église mo te bata biso ba chance est-ce que on a na chance ko ba mi na voyage donc exact to ke poto ya normal ezalaka oui oza bata ba chance ki en étoile oui bango tout ba yebi ezali donc toza muté en poste esongo nga muzaki po na faire et c'est pour esongo nga lité ya ke po na faire po ité azalaka na bango be maka poto te mais faire la ski muté malamu na lité ya finga pe faire aye leona lo ba memi poto po asali musana donc toi na esongo makasi surtout na esongo to ngomo singa ngo ya mbanga de mission te to na esongo makasi ko na ngo to mela to lia pe to soutenir ba soutenir ba statut na bango tout baza wana ya kolobaka eli kuko mobende yeni oyebi nga bien oyebi keza bongo nisho ni frère mais kaka joie esengo mais nde to keli babika bakendeli poto na ndenge moko oyeba teke oza Virginie o lité ya kanda o museki ndingu babinde ti lité ya kanda abakisaki ba mandefu wa banini po bima yete museki ndingu kutu koloba te alati bonne museki ndingu asali live ati safari na sali live na aéroport bimonde bata sécurité ezaka prompte le museki ndingu alata bionde bata sécurité ande to lingi ko batimbela teke zaye ngombe to lingi surprise ba c'est pas un problème to ko ça même chose te biso tout ça dit bien parce que banda ko banga so ba bimisi ke ngai museki ndingu ngai lité kana nga Virginie Makaouz ba ko bloquer bon aéroport pour ba voyager te yango ba kenela ninga ba stratégie mo bongo bende papa soki musicien zo voyager biso kuso to voyager na voyager ndenge na nga moko me bato ba yeba ke muta faire moko voyager journaliste moko boazo voyager voulant ou pas baye barakaka au bandama wana tant on na aéroport et banda biso ka wana photo na yo moko kangi ba o mona ngona ba c'est quoi qui s'endap chef ma mère m'a passé l'un qui s'est passé ma fille de marathon sur la tête la celle qui soit timide on a katia ba rouge wa ni là chef banda la bandi comme moi si ça fait une année chef on décide au monde beaucoup faka oyo biloko so boma bino ndila olo kola kisa ndako papa oyebi te ke laboratoire mais médecine essaie biso solution wuta kala solution ignorant zéro la sai omoni oyo signaliste suppositoire oyo signaliste comprimé on a ba hémorroïde voilà omoni désostimule oyo et ça pour la faiblesse sexuelle et pour la fragilité pour la basi et quoi aider ma casse mais borax ce que c'est traitement nios tout il y a hémorroïde nesiko yoko banda ko pakulango on a nzoto abiso papa ce qui pour lingi on mesurer
basantimetre non avant banda kopakula po mokolo kosisa okomesera lisusu okomona ke box toujours champion okomprendre bakestion nationale akisi yo okozonga esika mosusu te na Congo kaka na laboratoire mais ya misine et puis esalami na banzete ya Congo banzete kaka ya Congo banzete mosusu te ya Congo nde mama nakosi ye pas trop kosi wana nda kununga Bores oyo mobile nanga sa ila Bores oyo soko na Bores o te mais mobile nanga to solution ya bukibe omoni ba kiso to présenter yo et salami na ba pharmacien congolais docteur Pichu Tondele yene savant mbote na biso bandeko ngai docteur Pichu Tondele naza pharmacien ya formation nazui formation na université ya Kinshasa na faculté ya pharmacie et puis nasali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Nazali ko œuvre dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire MMC spécialisé dans la production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire bakisi ya partie ya banzete na biso ya Congo. Bakisi nyonso oyo bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique oyo ezosa la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis bakisi oyo eza na CRMTA ezali homologué na ministère ya santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation d'ouverture et d'abord autorisation il y a mis sur le marché au niveau ya mboka et puis libanda ya mboka bakisi oyo tozo produire na CRMTA et puis qu'on na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont ça la entre biso na batradi thérapeute ou naturo thérapeute. Et où y a biso? Donc une pharmacie. Awa na laboratoire mais ici, docteur Pichu Tondele, yene savant. Qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo eko banda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandole pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Page, na pesi tari go la mbote tari. Bon c'est kabiswa. Photo na moko mo na page ya batutu. Donc so to voyager eye banaka. Eye bana ato bibombi oye banake okende. Eye bana. Mais bato ba ebika na si ba sele o sali matanga. O sali ba matanga ndeti ba maquillage te. Ndeti ba mayam bango. Na sali ku maquillage te na. Fivette ba lobela faire rétro mais na liste bazate. Ni maquillage ezelo na pe ngba belo kwa de merde pona bomba to misnanga bino ndeko finga wa alo biko finga mto bamdele ngba beza ko finga de merde alo kwa inache parce que ko finga bomba moto to pesa message ça o ko te ko pekisanga mamoto boba finga ra OK nga finga te mena lobby
demain on attend qu'il lesbien son avec lesbienne ata mungo na omekate on comprend donc to banga te et le côté to zone sengo lité ya finga ka faire mais na poto pour la ça qui est faire moté mawana voilà musée pas finga ka faire mais na poto ça qui est faire abina tiki ba na ngana ba ke na voyage koya mais na memi bon pour la ça ke na za motema ya bo papa pe ba sala musala ba ke poto felete ba sala musala Mouza risque ba vina ba bete na lembawa lité a pas risque ba vina magé ba boira ke kuna na podium mais ba bete pe na compte affaire il mérite alors, il mérite problème na bango za ipina problème ni nango ya ndeba kase bango ba kende te pour baninga ba kende depuis kala alors même lité akanda akonda ki moi akonda ki vraiment a chapena ba souci pour na voyage à Poto mais lelo oyo ba mati avion lelo mercredi ba musée ba lité ya ba ke ils ont problème ni non en tout cas problème moi jusque là non il faut tâtonner maintenant ba pesa biso raison te non ko bango te pour toi na TV donc ba pesa biso raison te mais où est important ba dali ne to ba ali kolo ba comme Éthiopie na si ba comme 19h est arrivé ça à 4h c'est pour mettre 17h tout ça à 4h pour mettre Éthiopie 17h d'abord 18h 17h ba comme Éthiopie ba zu vol na bango banani alors pesa message na bato nyonso oyo pe pour ba commentaire émission na auto sanalité akanda ba te belé ba critiquer politique akanda betaki moi j'ai kizengi moko boye na okende poto te bato nyonso balingi na kende poto basala ba loba ke belé puis bato nyonso bana simane bazo bloquer pour kende te donc ba tuti sikoyo ba ebika qualité akanda a okende poto te pona ngambu moko bazo finaye soit tu fais rigolande azo beta 12 wana mais lelo olité akanda déjà likolo alors na ebite message no repesa na bandeko nyonso ba otala biso o bazo tala biso siko message no ke opesa na ambassade kuma ministère mo te ebika sala kuna donc to batcha ba point ba via ba tuté ba poto za banzele belé pe ko mamutu na poto voza mte malamu batika okanga ba via bana batu donc lité ko kene poto oui avec na prendre ba refula qui mais faire go la ka le partner aza désactiver yon moni amati donc ba qualité ya poto comme nango kwenda vutuka wana ke bwa ngunda te boye est-ce que le roi na ba problème lité kanda bwa ngunda te kuna sa ozonga waso comme vina eso ko zonga ou ko zonga te là est concerné kai voilà alors musala nini pena na tuna yo bato belé ba so oyambi bato oyambi ba communicateur affaire tuna bango musala nini oyo bino critikaki bato poto ya mafinga basage lo roté na ba tous les trois arena wana betamaki bakenda ko finga basage lo roté alors yebisa bato ba Holanda yo ndelité akanda na muzeki ndingu bake poto tolongo la Virginie po ayambaka aza journaliste ayambaka bato musala nini olité akanda na muzeki ndingu barosala pour ba soutenir Ferregola na niveau poto pour na concert à Genève mais niveau campagne no basala bomona ngote combien de personnes biso benga bi muto bengwe alo na silité ya atunyo yo tepe muto bengo alo na si muza koya pourquoi pour peut-être communication ya lité ya pe maigeka o asala wana etouchaye esenga ke haza na concert communication ya musée même etouchaye baza utile donc comme na bango ba sala promo lelo to mata ba journaliste na TikTok ba sala ba campagne ba sala ba promotion donc promotion mi koleza sous pas cité et comment muto na facilité en tout cas ba sala promotion ba sala campagne muto musu lité na ba fan nae musu ba fan muto musu oya concert ba mona musu musée muto musu oya ba mona lité Moussa mona obi kenga combien de personnes ba oya concept ba mona kanga c'est ça Tariq yo ba ya concept ba mona ba regrette quand même to benga ay fana mona ba sele mais so ba zo so ba chambre faut vendre dans hôtel faut vendre la place ba so na bilamba ya komatela ngona podium peut-être na Genève to ko la tango ne bilamba na Genève ezala déjà que ba tebele ba non la tena na otika ya nani donc mutu na ba fane mutu nyonso toto masamba ko sombela nga de mama na blouson ay petit na tongo fo la tao donc mutu na ba fane na ye o ebi ke non ba lingaka ye toto za ba code ndeni mutu bete na kabela Nancy akabeli Nancy na kabela Tariq na kabela mutu bakabeli mutu bu donc mutu tout ana ba fane na mutu nyo le yoku beso mu le roi petit fali aza ba fane pe fali memaka e bo mutu mo bimba le roi biso on dit ma petit fali penda konzima c'est trop après ala mutu pe bato balingaka ye le roi mutu azanga tina le ko manike après bato balingaka bongisa mutu mokila ozanga tina zate bongisa place te azati non tina te ano banga sko kenanya il ne soki à l'archi. Voilà, merci mesdames et messieurs.
messieurs, mesdames et messieurs, tous continuer donc to komi penda to solo moi muki après to aussi sanabiso ensemble maintenant na sibasele ndena ebisibino le mercredi le 8 mai 2024 oyo lité ya kanda muzeki ndingu Virginie Marc House Yailus Vanessa DG Paul Baké na niveau ya poto pour na concert oyo eza le 15 juin na niveau ya Suisse. Merci vraiment balobi Freddy Ndonga la Irlandais Flat Hotel bato tout bo uta poto bozo ya Kinshasa babi na Kitambo Velodrome arrêt Chanik pour na ba séjour na bino ba qualité place ba star balala chez Freddy Ndonga la na pesio bambote place aux ali. Merci na nono Nzaou frappe encore 5 fois par un belge bambote na yo tobo sanate Patrick de Panama Motambongo Boimbo papa na China na pesio pe bambote place aux ali. Merci na Jimmy Chimanga porte de la Chapelle Paris Bruxelles solution chez Jimmy Chimanga. Alors nasi basele toke na biso suka muzeki ndingu déjà nde balobaka ok poto te cha 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 chau ye wala ake poto lité akanda Goldberg ya YouTube ake poto. Alors tozo tala rara na Miss Oekoleka côté ba journaliste ba te belé ba leli ya ba chaîne ba soutenir qui fait rigola na double Adidas Arena fait rigola ba lobio apesi merci ba pesa na mboa tandis que côté na ba kuna ba bete 3 arena mobimba ba tuna ba bazwa ki ba vidéo mais ba déclarer ki ngote ba signaler kité yo pesi message na ba ndeko oyo ba sala ki musala tisiko baza komitungisa pourtant boza na concert le 15 juin il faut pas soutenir peut faire rigola message no pesi pour na ba journaliste poto na Kinshasa o bazo lela na kombo ya le padre peut-être ba journaliste poto ya kisa ku ba ebi peut-être ba comprendre kité OK biso ba concert ebeta a besoin ba image té image là qui peut ya faire été image là qui a producteur il fallait to ba côté ba réunion ba tout na faire ba tout na producteur est-ce que toza na droit ya kozwa image to tana ba chaîne na biso tant lui soit na ebeta makité ba tout na qui était il fallait pas bazwa ata concert a fallu et un journaliste moroté en inscrit visiter ya image wana azana été do ba image ba producteur yon za rambon yo ba mise ba mo ngindo ba misaka ya po na YouTube ba mo côté ba mbongo na bango na YouTube ba image na ba zo ba mbongo na bango donc producteur bénéfice neza image wana il y a dépensé mo ko so lingo kabwana ba touté donc erreur et salamaki communication entre producteur na ba journaliste ko yebisa bango ka non image au besoin na droite atike ba na suspense ba tuna ki était ba yeba pété ke ba ba kozwa voilà na stade de Marty bato ba yebi mutu zo ki image et signala qui est donc ils ont encore une compréhension moko entre les journalistes na producteur mais déjà mote bomani faire go azaya ya ba diaspora azaya biso awa donc na bi combien ba jeunesse ba linga kandi ba soutenir ki la saki bolingo ba moto bomana ki to bossa en tout cas da to bossa na ki surtout bossa na ngote be bomana na elenga Congo te na elenga Congo na biso da to bossa na ki voilà alors moi ba mbote na bato tu ba otala yo o tu ya poto wana mbote te po ba bi ko za matanga ni na mbote te na sali ngai na zora code chaque semaine c'est même na zu code na mto boira te bana ba ata mo bechi bambe na bana Yannick Ndulu sope muto tindo lo code te muto kosa yo moi ko representer baba yo so yo ki be boira kaka yaya boira na ngala mais ko sala bongo te ya bulo na yo to ba vie ba risque na personne na ko traiter so muto kosa koso te ko boka yete be boka ka boka bate ndeni na boki Yannick Ndulu na boki na berado na presse des amunda na boki ba dadi mavu o ka mutu mo nkolo jeté o ba miyebi voilà donc Nassi Bassele merci Elenga Congo TV Martin Engi double vitesse à fusée balobi lité ya kanda muzeki ndingu déjà na niveau ya pote on a tout ni Nassi Bassele musala nini muze na lité ya bakese la faire rigola boki réponse à pesipo bango pe balobaki na ngambo kuna bakendaki poto ya mafinga lelo pe bato bazo déclarer balobi non muzeki ndingu pe nalité ya kanda bake poto ya mafinga est-ce que ba rosala musala ni rozara rofinga na poto ou bien ndenge nini wala selon bato yo bazo benga biso to tuna nanu bake poto kosala nini donc biso to bike bake pona musala bango ba soutenaki faire rigola ya ba memi bango mais bato belé bazo déclarer balobi soki ngambo akuna bakendaki poto ya mafinga seke bango pe bake poto ya mafinga poser réponse et pas Nassi Bassele biso toza problème na mutute ngala ra privé ya mutute parti pour être soutenir un artiste émission il y a République démocratique du Congo automone na biso to loba to yambi batu na bango balobi mais bango moko ba communicateur à faire rigola
bakete batika na Kinshasa musée lité ya kanda bakei bino mo bo juger yango bokoma na ba commentaire et ko sala bien merci botika malamu